promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans début. Chers internautes, vous avez belé Yakolanda. Magazine Nabino Agrobusiness Nantes Nango Fantastique Info Télévision. Quelqu'un qui est devant vous, c'est toujours votre MD serviteur Bavon de Best, l'homme de découverte dont Isakabino, découverte surtout Isakaka Nantes Nabino Fantastique Info Télévision na magazine Nango Agrobusiness. Tout ça bon dans secteur agriculture, bon na commune ya Masina, précisément na quartier Fumusuka na Poul Malebo Masina Rai. Ah, tout ça na jardin. Tokiti sur le terrain pour la découverte après avoir koya ya Njili Oyaki, rivière Njili Oyaki, donc inondé, ezalaki catastrophe naturelle. Donc catastrophe naturelle et yaka après bané toyebi mai oyaka na 97, donc na 97 mai oyaka et bebisaka ba biloko, donc tout consort. Après na 2025 toyeko mona ngo susu ezali ba catastrophe naturelle, ezali oya ki likolo pena se ayebi makambuni ya salaka, ayebi monene na salaka, ayeko la venir otia bosoto po tokota ya malamu. Depuis 97 o mai wane yaka e bebisaka ba biloko, même histoire toyeko mona ngo na 2025. Tokiti sur le terrain na Poul Malebo, tokutana bandeko, to solola na bango. Mais tango Fantastique Info Télévision comme sur place pour notre investigation, biso to quoi inspecteur avant to bima la vidéo to transmettre nos message. Donc balobi mayo eye et yaki vraiment mabé, puis même ba semence moye ba se retrouver na ba semence ezate ba gombo. Mais to e poto e ba est-ce que après mayoana déjà ba ndé côté ka BBC mabele et na vitamine ma yango sali nini expert Poul Malebo tokosola na ba sali bilanga do ba cultivateur tokosola na bango toyeba ma yango longe ye et BBC ba biloko nini et détruit mabele et tiki vitamine, donc ba biloko ya mwa bongo o tozoluka vraiment toyeba pona découverte ya mokolo ya lelo na magazine Nabino Agrobusiness Nantes Nango Fantastique Info Télévision. Pas trop de commentaires, tout tambole pas bande konyo tout toye baba o basaka matembele ba o basaka gombo ba o basaka nini oyo mai oyo esali BBC ba biloko toye na vitamine moko oyo lobi solo ni biloko eza susu na ndenge ya bien par rapport à la production. Pas trop de commentaires, suivez les images et on se retrouve tout juste après des images. Merci. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Merci, Totiki Mnota, Toyambi, Patrick de Panama, Obana Poto Bengake, Wamuta Tshisekedi, Wamuta Félix. Lelo toye ba na site agricole solana ndeko toyeba après avoir mayo koya na ebita vato kota na mozindo maye na bénédiction ya bino batabilanga toye na malédiction, et puis soki bénédiction nini eye nango, soki pe malédiction ni mai aye nango ndeko depa na mama na Félix o batapoto babengaka lobana no ba internet nyoto ba yoka yo Poul Malebo yango yo zindi BBC ba biloko to ebite après avoir obéi sa biloko et yaka na production tonine malobe pa na yo. Merci ndeko na journaliste international omoni koloba eye na lipamboli to malédiction da bon pour ce production lipamboli soki BBC malédiction nyoso wana eza faute ya bisoté to bato be besoin interpréter na ndenge na bango
bandeko na ngai si vous plaît en tout cas toyebaka nini tozoloba nayokaki bato bazodinda nazoleka na rai ntango bato bakimi eza na bato mosusu bazoloba babi talaka bato bazotonga monsieur ya mokonzi bato batonga oh nyonso ka Félix donc ezaki na mboka oyo soki mai esala érosion Félix naze mokonzi na mboka fakende kokanga mai pesi po eza eloko mo esalami faki kuna ebukani donc partout tosalama ntango meteo alobi na biso oyo liboso oti koya congolais aza teti est ce que bao baa na stade kuna na abengani bango mokonzi ya mboka azotinda biloko ezokende bazolia mais bango baza pembeni na biso awa baota komisa babike bolongwa wana bozonga te parce que ba érosion eleki oyo oti kosalama ekosalama meteo alobi yango bateti baza bazongi so bato bongo soki bakufi boye bamokonzi ya mboka non eza makambo eza catastrophe naturelle omoni eza eloko oyo esalami oyo esalamaka te esalami te totika mokonzi ya mboka arevie mama azoraisonne tolinga kopesa baproblème te nzambe heureusement apesi biso mokonzi moko azali chrétien yango moni soki ngai me nasiliki yango moni nzambe abatela fati beton omoni nde toza awa biloko ebebi nde toza awa jardin ozomona nyonso eza ino ebebi nyonso ebebi parce que mai ntango ye omoni biloko ezala gombo ezala ndunda ezala matembele mai omoni ya njili mai ya mpele toana de sorte ya mai mai oyo yaka ya pele otina ebale ezaka mai moko ya pembe ntango eyaka sa mabele ntango emati omona te emateli biloko na yo soki ekiti biloko eza toujours bien mais mai oyo omoni ya njili outaka bakongo eza mai wana ekoma lokola acide soki emati likolo makasa na yo ekomisa yango jaune epe kolembisa yango ebebi soki oza na chance eke ekoti nde menjili yaka jour moko kaka eye ntango eye pa akei wana oza na chance osokoli bakasa wana mpo otie kisi normal mais tosali 3 jours wana eloko kozwa te mokonzi ya mboka bana poto toza ya kolela awa parce que badongodongo moto osalaki mpe ba 3 terrain yango moni loto fana naloba yango na émission ya journée internationale lobaka eza na baavantage eza mpe na badesavantage mama jama kolinga mama wana ya 9 mois ya pasi bakilo pa bote pa kufa jamais eza mokano na nzambe soto bamokano na nzambe eteke topotaka nzambe buzoba nzambe ya mokolo tobenga nzambe bongo bitwaka bempoli nzambe ya mokolo mwana mwa bebe nzambe tala simplicité nzambe bato batina te babenge na kombo mais nzambe mwana fati beton Félix Hassan azojoka rôle nzambe voilà très cher internaute wana dépend na mawa dépend na maboki ba explication nayebi te dépend na poule malebo eza na bato bazolunga baya ba investir mais makambo ebangisi bango na kobangisi bango message nyo koyebisa na bango est-ce que biloko oyo ba catastrophe oyo yaka elaka bino chaque année oyo détruire biloko na bino to ezali ba biloko mo bomona yango na surprise nayebi te ngai catastrophe oyo ya njili kokota kobebisa biloko depuis 97 oyo esalamaka jusqu'à ce jour 2025 oyo toyaki komona ba inondation yango esusu nayebi te est-ce que chaque année to ndenge nini pesa balanjo bazolanda biso message par rapport ya ekuna inondation omoni oyo eza te ke yaka nani mpe ya boye te même oyo euta koya ya 5 ans wana esalaki mpe inondation ya boye te donc mai nano ya boye te toza na bapomo biso toza bato bilanga mais toye tokuti bamisu de bazalaka bapapa na biso toya bana toye koluka mbongo mais toana papa moko pêcheur papa wana komene papa r wana aza pêcheur banda mayebisi biso lobi bana omoni kosala mono esalama te soki mai eye pende ekomi ti na kati ya quartier longwe na mokili na zamba ebimi na quartier mpe ekingisi bato mpe ebomi mai bomonaki bino moko preuve ti na prince ebimi donc eza biloko nano esalama te mais esalami mpona kolakisa biso ke non eza na mabomba mi mosusu ezali oyo na biso tomoni yango te mais tozopense te ke ya boye koya lisusu omoni preuve yango mbula ebeti ya makasi mais nzambe na biso asali omoni kesali nango badega ya makasi te mwamai moko ya bongo mpo nzambe aza nzambe mawa nzambe kolinga te biso tokufa bona akovote so Félix mandane pozoleka koleka lisusu sikoyo oyebisa tokufa siko banani bakovote so fati beto moko atondolo mopapa omoni donc eza biloko moko esalamaka ya loka nde tozalaka boti mwana akufa oyebi eteka bakufa ya mokano ya nzambe mais nzambe mawa ayebi ke bana nanga balongi mpo balia ekufi akolinga soki te nde tobandeli so kolona boye ekufa non so otali omona bandunda to bandunda nde tele so bakongole bakolia nini yebisa biso nzambe wa mawa wana po abimisaki mai na désert na libanga lokaza kotika biso tokufa ekosalama te ekosalama jamais
Voilà, très cher internaute balandi à Fantastique Info Télévision, dépend na maye, bobé ngé mona Félix. Na yebité est-ce que maloba zoloba wana azako kumisaka Félix to zoba ma réalité bino moko etake ba analyste oyo bolandela maloba alobaka wana. Est-ce que ezali que non azali mwana Félix to azoloba maloba ezali na normalité. T'éviter tout mes kolanda ndeko. Mais au moins na kati maloba te. Otuni bango question bien badaba ndeko na. Ngape na congolais. Parce que ba congolais des passe na ngapo na za congolais. Mais elo ngala sepelaka na Félix papa na nga wana. Au moins ko kanisaka te. Même atene toza awa. Même yondo ngana na abu. So na komi mokonzi mo be batu na ye mo ba pire banda po tonga ngai. Ah ye aza nani? Nga wana ye nani? Mais to tala kande to okende. Parce que au moins Félix azobunda na mboka oyo na ninga ba jesi pe nzamba zo batela kai. To ye bango be soki nzambe te na okonzi na biso azaki po ba yini baleki bele. Mutu nyonso oyo aya omoni nani Joseph pour akoma mokonzi alekaki na betape mwa mabebele famille na ye bayokile keto bateki akoti boloko ozomona foto kende akoma mokonzi donc famille na ye moko propre bayokile keto likola ndoto bateki akomi mowumbu meki mowumbu telema ezalaki kaka akoma mokonzi ake kolata ye meme na kati ya prison ndongo omoni mpe Félix papa na ye babundisi papa na ye papa oyo ajoué héritage ya papa na ye po bane komérite ngaki papa lokwa esi akolaki nzambe abiti naza molimo ya papa napesa sikoyo mwana oyo papa esi alembaki yo naza wana papa esi alembaki nzambe alobi te napemisa papa mwana na ye arécupéré donc ndaza wana pouvoir wana eza ya nzambe donc ata oluki ye ndenge nini okozwa ye te sikoyo ngai eteke ngai mpona kokomisa bato nyonso bakoma ngai te sauf ke ezalaka conseil napesaka parce que kotala mwana mobali wana aza na baidea malamu mpona kongo na biso maza kombati bazobundisa ye me nzambe akotika ye te nalobaka ngo te ke lokola mpona kumisa ye te mais ezaki makambo ezosala eza ya malamu biso bakongole tolingaka kaka tomona mafufu okata moto abongisa nzela ekopesa biso fufa bajour na bajour biso olika nzala lelo esila non fati beton nzambe akobatela yo nayebi ke kombe eleki ebele nayeba yango babitoma mosu okokobunda yango te boyeba nzambe azobundela esa koyeba donc moko atondolo kwa bon maloba ya suka na jardin tomoni puli mabe eza monene na ba puli mabe mobimba eza baparti oyo ezali normal oyo na miniti oyo bato baoresiti oyo na miniti oyo bino tu bozolela te bon en tout cas 80% eza ekwei parce que notre bonne partie de l'émission des personnes ma biloko za puis tele biloko en tout cas caméraman na biso caméra zo logo mona mettre nduna na commission ozomona ndunda ozomona biloko ezalaki ozomona nyonso ekufi ozomona biloko ezalaki biloko moya tina te donc tokufi caméra parce qu'ils ont zo côté gombo bebi ko omoni wana omona gombo ezalaki belé ko bebi wana ko te bebi kuna na se nyonso eloko zesu te donc mai ye piko na banzete zo nga papa ekoki nango donc la bisio eza catastrophe naturelle eza faute ya Félix te nzambe mpe apesaki faute te na faute mpe ya nzambe te bo esali ke esalama donc nzambe mo ebeki eloko to esalami tokokufa nzala me tokoda ye te moni me toza mpenza kaka boye en tout cas eloko eza esu te tokomi na makanisi siko tozela esu mai yango ekita tobandela esu kobalusa mabele oyo eza ntango oyo toliaka so tolie erole tozeli elanga tolie lisusu depuis okota na site agricole événement esalami oyo esalama déjà au sein de combien d'années on a cité agricole machine on a 20 ans 20 ans événement esalami awa est-ce que déjà au mona yango teno salamate oyo esalamaki ezalaki normal ke ntango pele eyaka moke me edébordé ozomona ke tozozela mpela tobanda ozela yango mais ya bongo te evimbi me oyo tozozela yango te tobanda tosatanaki meme nango te tomonaka boye pa mbala moko eye ebomi donc toko eza makambo ya nzambe mawa na biso eza kaka mpe ya sonam na baweyi nyonso bakufi parce que eza eloko ya esengo te parce que eza pe na bakufi na bilanga parce que oui eza bibembe même lobi kuna bibembe yawa na bakambode ya dega bibembe leki bamiso baki kozwa na mawa dernièrement bayaki lobi bayaki kozwa bibembe mibale awa na kati ya bakambode bamatisi awa na asiki bibembe yango mpe esili te c'est ntongo bana bayi omonaki na mai ntongo ekoti wana na bana tusa mawa kaka yango wana parce que biloko ekoperdre eza eloko te mais ekoperdre milimo ya bato nde eza mabe mais lokola nzambe apermetaki bakende na kimia nzambe akoyamba milimo na bango message ezopesa bato batiaki ide bakanisaki lokola keno na puli malebo chaque année bamayo eyaka ebebisaka babiloko
yebisa bango message eza bongo te contredire o bato bazokanisa par rapport ya poule malebo masina rai pour na inondation eyaki et puis o lancer message na ba o bangi baya awa na site agricole po tokata magazine na biso moko ya lelo. Eza réponse apesa bango moko bakosala baanalyse bango moko omoni role eye eza bamoni bato nyonso bato bakanisa lokola nani oyo nani nabosa na kutu ye nayebaki te nani oyo babengaka so mpe moto abandundu wana nani Martin Fayulu moni bato bazalaki Martin Fayulu bamonaka Fatima eto abimi ndenge mpe réponse bango bazwi bazela te ya mibale koya déjà sesili bongo baya na bango. Voilà, très chers internautes, nous sommes presque à la fin de cette tranche de magazine fantastique, agro-business, Nanten Namungo Moko, fantastique info télévision. Ezaki Bongo Molobe Nabino de Kobafo de Best, les deux Nambela Kimno, Patrick Depanama, Oba Poto Bozo Benge Muta Félix, Bao Bozo Kumisa Bao Bozo critiquer. Merci Nabao beaucoup Misa Randeko, et puis Naozoba Kombo Nabino, Nabandozang Sabino te dédicace, Naba émission tout Oyo. Toandosana dépendamment par rapport il y a déroulement il y a site agricole Poule Malebo Masina Rai. Merci à toi mon PDG Lucien Bokite notre docteur, merci à ma partenaire Yanteur Fantastique à télévision. Merci na ba o bu pesa so confiance pe fidélité. Oh JP Mokano le bamba ya liboso ta vidéo pour hésiter na s'abonner massivement, liker, commenter et tout ça là moi bien tout le monde a une balasi. Toko qui dit j'étais n'a pas tort.